Coucou, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci na abonné na biso nyonso à La Grande Découverte TV. Bo s'abonner kande tolingaka. Voilà bande konanga jour J. Mwende elala eko koba kaka mikolo eko pusana en tout cas yuare nande makambo venez nombre eko soutenir artiste na biso Fally Ipupa o ezaki événement eza ya munene ya kosakana te déjà ba journaliste vraiment ba deuxième lo ya ba journaliste déjà baza na avion bazo kita kalate tomoni ba mami lela no tshela bino ba image botala vraiment ba journaliste ndenge bazo kende déjà délégation eza ya koyinda. Alors eza événement moko bandeko nanga faut vraiment to soutenir artiste na biso Fally Ipupa et eloko eselinga esengo mingi bandeko nanga komona au président Weranson ko soutenir Fally Ipupa Aigle alobi la famille vraiment singa famille ebenda nakame ekata nakate koyoka Weranson vraiment salinga esengo mingi ndenga o soutenir petit na ye Fally Ipupa parce que après tout photo lobake Congo ndezo gagner voilà RDC nde moto ezo gagner alors bango nyonso baza ba musicien bayebi ke lelo so Fally abeti ndenge Fally asignara bongo ye pa koya ko signer mususu pa koya ko signer alors à quoi bon kozala mutema mabe et à part Weranson to mona ipe Blaise Bula oyo azalaki wana ayaki pe ko soutenir Fally Ipupa pona kolobake oui Fally Ipupa vraiment va de l'avant félicitations faut obeta patati patata et la coste pe azanga ki ko soutenir Fally Ipupa te en tout cas sali biso esengo voilà famille eza sacré boyo kanano ko maloba ya Weranson ba frère oyo atindeli leki na ye oyo azali bongo Fally Ipupa malgré tout malgré ba polémique mais alobi en tout cas singa famille ekabenda na kame ekata na te bolanda to kozonga juste après. Salut tout le monde. Je demande à tous les amoureux de la bonne musique de soutenir Fally Ipupa pour son concert à Bercy. Et à tous les Werasoniques, je vous demanderai d'être présents en ces grands rendez-vous. Balobi, tous en maté, tous à la bisogno pour soutenir culture. Parce que culture na biso, il fait qu'il y ait des liboso, il fait son manding et zanaki. Ma frère nanga, au besoin d'un poteau partout. Et là, on sera des bandes de Pénasuka. Singa famille et bendanaka, mais katanagati. C'est-à-dire, tout chamassé. Tu comprends que tout ça a besoin de culture et matériel. Alors, on a singa, on a frère nanga, tout au besoin d'un poteau ma diaspora. Rendez-vous na bino, ils en ont merci. Merci beaucoup pour tous les artistes congolais. Ou bah qui message na ça qui pas un papier moment. Vraiment on a remercié bino. Tous en a besoin de ce momoko pour tout promouvoir culture na biso. Fally Ipupa, courage. Soutien à makasi. Allez. Voilà la famille binomo botu koyoka là c'était Weranson avec soutenir leki naï Fally Ipupa en tout cas celle biso sengo mingi comme on a vraiment soutien boye koyoka yango na matoi et celle sengo boende biso tolingaka parce que musique so talinde bazo beta boende Fally azo mema musique likolo azo fongola banzele belé so to tali bien eza Congo nde mutezo gagner et puis za ba bien ya bandeko ba musicien presque nyonso bandeko nanga lelo koyoka Weranson akataka la samba to ebite pourquoi Weranson akataka ko sala ba répétition la samba parce que yemoko amona yi musique ekomi nango down mais vu que Fally Ipupa zo yana makambo ebele bozomona ke musique ekomi kozonga lengi ndenge ezalaka na kala sera ba vina biso Weranson ndenge ba sera ba jibe mpiana ba wenge omoni ke musique ekomi kozonga peneze lengi preuve ne ba mwana umba forever eyaki eke ezongi beye eke ezongi bandeko nanga pona loba ke Fally azozongi sa musique ya Congo dans quelque sorte bandeko nanga c'est pour cela événement oyo eza esengo mingi komona ba vie nenge baoya ko soutenir
oyo azali moko na bango oyo azali leki na bango ezosala bien botala lelo bakombata ndenge bazokombattre bango mais soki baza ini ekesalaki bakombata wana bakweya bazala su na force moko te envers bango. En tout cas boye nde tolingi musique na biso ekende liboso. En tout cas venez nombreux le 25 novembre eza événement moko ya monene boye ebele to soutenir Aigle to soutenir Fally Ipupa soki esimbi tokoloba ke RDC bato bakoloba te ke Fally bakoloba mingi RDC eza eloko makasi botala musique na bango patati patata na otila bino susu papa na biso Blaise Bula boyoka susu message o atindelaki leki na ye abandole parce que we ranson Fally Ipupa aza mwana bandal Blaise Bula mwana bandal eza pe likambo mabele lisusu boyoka bango après tokozonga lisusu juste après tolakisa bino makambo susu. Ma belle ne tombera jamais. On vit là, on est grandi dans l'ouba. De bandal et non à bandal. Le 25, je te soutiens. Vraiment à 1000%, on soutenir Rio. Nous, Arena, Nae, Simba, de Pessou la bénédiction, nous surtout. C'est ton grand frère Blaise Bula qui te parle. Oyebi, Oyebi. Ma belle ne tombera jamais. Donc, ma union, c'est ma belle. Oh, bato bayemba babeta bape babinaka. Oyo kangai na pesi message. Fally c'est mon petit frère propre. Babeta musique wana à défendre rumba congolaise, à défendre musique ya bana moka et musique oya beni patrimoine culturel et matériel et l'on reconnu mondialement. Ashler. Petit Namai, je te soutiens. Voilà ngam lobby, ingénieur Fally Ipupa. Dadi célèbre, Thibaut Kadi fils, qui c'est ça? Un vieux boula, est-ce qu'il a le mal? Non, c'est bon, bénédiction à moi. Voilà, bénédiction yangwana Blaise Bula auti kopesa Fally Ipupa en tout cas ça biso esengo mingi biso kande na loba la grande découverte yango nde tozana ngo besoin tozana besoin mafinga te ba bêtise te ba polémique ezanga tina te biloko aboyeza faut ko soutenir ndeko na bino vraiment ça biso esengo mingi vraiment bravo we Hanson bravo Blaise Bula na soutien au bopesi ndeko na bino et la coste pas zanga kite bandeko na nga yepe alpesa ki maloba apesa ki est bonne chance et après ça qui est bien plein de bénédictions pour na concert na ebande konangai to l'équipe parti wana to l'équipe sikoyo na loyaba journaliste oyo déjà bazokende je crois déjà si ba komi pe déjà parce que ba longwa ki déjà lelo na tongo ko kende bongo na France Paris France yu ari na bande konanga parmi bango baza Zak Lazali baza ba mami le Lazali en tout cas bazé belé sans plus tarder nga otila bino image botala ne bazala ki déjà na salle d'attente pour na kozela pour que ba mata ba avion na bango ba mata ba rejoindre Fally na yo arena parce que ça événement moko ya kosala ba jeté botala degré Fally à faire déplacer ba journaliste oyo surtout que basala msa na bango bien et to yo qui peut déjà ba journaliste lokola ba Mumbaya lokola ba Grâce Témoin ba Onion so en équipe wana presque pe ba si ba visa na bango totala entre lelo na butu to lobi pe ba koki pe su komata en tout cas zo sala esengo eza événement moko à ne pas manquer soko manquer a etali parce que ya kobetela ezala toujours ndenge mosusu to landa nanu moi extrait oyo komuna ba journaliste ndenge ba kokende en tout cas sali biso esengo mingi mami lela la pointe est-ce que yende moto ako animé concert wana événement wana to eza ndenge nini voilà to landa to zozongela bino susu juste après ya mami lela RTNC represent moi bi que toko book ya mami mais toko book arena non César au book et tous belé mon je vous annonce que ya mami lela RTNC represent moi bi que toko book ya mami mais toko book arena
Non, César, Et tous belé. Et voilà la famille Bomoni, présence de Mamie Lela, et qu'ils ont la wana vraiment Mamie Lela déjà dans la salle d'attente Rosela, à Zouapé pour Amata, à Kende couvrir événement par Mambande Konanga, événement où il salamina 2023, et Zaba GT, et Zakutu Yakobete la lisolote binomo bozomona, na la grande découverte tozoye la bino kaka ba image, na ba preuve nango, na malo batozoya nango, en tout cas fali poupa ba bonne chance na yo le 25 novembre ba tubaya koyoka ba bonne musique ko banda na droit chemin ti lelo tokomi en formule 7 bande konanga musique wane ki betama parce que botaka événement bongo musique so betami bien te et que peut ça passe mais en tout cas musique wana et ki betama. En tout cas, quand ndenge bandeko ba pesu ba bonne chance, quand ndenge ba soutien zo uta par-ci par-là, déjà que tout président français yemoko azo soutenir ndeko na biso Fally Ipupa. Alors pourquoi pas biso ba congolais pour soutenir Fally Ipupa te faut za la kaka motema mabe et to mona ki discussion kotaki ba warion kuna epai ba golo epai ba koloba nini ke ba journaliste wana internet ba koya te nanya ebisi bino Fally Ipupa déjà alobaki 12 malgré tanga ki kombo ya ba journaliste te mais alobaki yango bakoya donc ndenge alobaki yango ndenge tokomona yango et puis non tokomi jour JT parce que totika na 2 jours vous boyebi que rien n'est possible parce que soki na mukolo ane ko kite eloko wana soki elobaki ke salama et ke salama bongo alors lokola totika na 2 jours tozela bandeko lokola pe balo ya ba journaliste komo mata parce que journaliste musana eza nini yete mutobeta concert ye musana eza juste ya ko couvrir et maloba journaliste ezalaka na mbebo ezalaka musikate alors musicien faut à se préparer faut abina faut à la danse nae faut à préparer mungongo nae faut à salabo azong sabou alors ba journaliste atabaki na retard ce n'est pas grave la famille atabaki avant eza kutu grave te mais pona kwasire bino ke bako mata bako kende makolo eza na nzela et voilà bande konanga kande tolinga bino na la grande découverte ba ope ba okende te bokozwa ba image awa ya Fally Ipupa po biso moko tokozala wana pona kotala makambo ndenge koleka événement moko nanu isalamate 40,000 places bande konanga nanu isalamate et komona ke bango moko ba français ba ko soutenir biso ba congolais alors pourquoi pas biso moko ba kolomboka ba kolo Fally to soutenir makambo te alors on est là toujours focus na pona le 25 novembre to tika na distraction mamususu parce que to tika ka na 2 jours à pamba alors toza la focus pona Fally Ipupa pour na concert wana eleka vraiment super bien izo senga biso to za la focus izo senga biso to réfléchir to biso mo déjà to bando boule mamango eleka ndenge nini en tout cas banzembo déjà to kobina kuna bande konanga eya ya déjà na mutu Fally Ipupa beta nzembo mo boy Fally Ipupa beta nzembo mo boy vraiment eko sala biso bien vraiment boya ebele ba musicien to za na poste ba soutien na bino o nande kona bino Fally Ipupa parce que ya boizala te soki bino bo soutenir ye pe na to na bino akoya ko soutenir bino pourquoi pas to mona ipe orli gola bande konanga orli gola le ka faire gola et pas lo bien ko tikala te a soutenir ki pe kaka Fally Ipupa parce que alobi événement ate nemi faut ya ko soutenir kaka mutu na yo ato ze nemi parce que bien na ye lobi ezala bien na yo c'est pour cela bo moi même ba we Hanson ba Blaise Boula ba soutenir Fally Ipupa malgré Kofi toyebika et alinga toujours équipe koyate mais ba o ba soutenir ye déjà c'est bon et puis non ça je crois et koleka malamu parce que Fally Ipupa mosungi na bato Fally Ipupa mosungi na bana bitiki botala petit Fally lelo na yé la bino émission petit Fally boye basusu makambo ebele si petit Fally et voilà bisous bye to monani mbala